groupe banan zonzing c'est chic choc luenge yanga dios bato ebele babosana te et puis bayebi groupe banan zonzing c'est chic choc luenge yanga dia yango monaka soko utane banzonzing otala ba epela ba vidéo ba jani ba po ba nini tozala kebele so tane ba groupe nyonso RDC chic choc baza kebele nzonzing parce que groupe banan nzonzing liboso c'est chic choc luenge et puis les jeunes garçons jeunes o abanda kan nzonzing à l'époque c'est nga après masana 2 minutes faut la display play sketch perpète jean fashion pour biloko na mutabandisa ngo na monde artist ngaja ngajos kulata pena propre ngaja ngajos mutabandisa makambo wana mais après na simana yende ndesko na sa pièce moko na vidéo masa na biso vidéo nde to jouer na ye po biso ba chani ndo gangela biso na ba vidéo ba gangela biso wana pena mona pena vidéo mtano gangela yo vous avez vu de l'an à Ndeni à Gangilangai. Bisous ba master na ba vidéo loin yo na vidéo boza ba master. Tout ba master te. Tout ba master. Oya période moko to boza ba master na âge. Yaza à côté peut-être un mois après ngana yo ya. Oui tout ba master na âge. Na ba master biso ba maviokele ningi zalaka ba génération na biso ba ndo gangela biso ba vine so ba Janifa ina ba apo Firenze. Ba to ndo gangela biso. Di yo mutu yaka me coupe yaka te. Soli solo tuni vidéo na biso. Yo mutu yaka me coupe yaka te. On a bandé au canal télé, on a présenté Caleb na sala groupe T. On a ce que casse avec n'a pas la nani présenté Lombe na sala groupe T. Vous comprenez? Ceux qui na lobby que na papa na bango, na za papa na bango te, na za ya na bango, na za ya na bango, na 8 ans ya ko leka na télévision liboso na bango. Bango ba yebi. Na 8 ans sa carrière liboso na bango ba yebi et lobby te que pour eza polémique te bango ba yebi de que o yaza kulutu na biso mais ça ba vitesse ça vient poto plaisir à trop mon abino mote na bino d'abord lelo nazana elonga kala artiste et comédien elonga kala ya vienga dios artiste et comédien bolinga ka o bosengaka tout le temps to mone elonga kala kala pourquoi elonga kala mona na souté lelo nazana sur place yem to pesa so ba détail ya parcours na ye comment elonga kala banda monde ya théâtre comment comédien lelo tozana ye to betelema solo belé mbote na ona l'homme invisible de la nation, hein? Un bon tonton. Pichu Mangaya Mbote na yo, Papi Gen Mbote na yo, Freddy Akimbe Longaba bébé, donc Tembeza, Herman Ampor, Yonabilili, Oboyo Kati Kovo, Teba Chouchou, donc on a à suivre na Elonga Kala. Là, on a déjà Nazana Elonga Kala, artiste et comédien, Elonga Kala yo, Otoyo Kakao, Bol Sengaki, Obolingara Mingi. Bonjour Elonga Kala. Na leli moni na lela boy na raisonner bien ngadios ne vala attention bisous wana bino nyonso bolingaka kala bo retrouver facilement na oya zala kabino boyebelunga kala yo elonga kala lelo tomonani photo solo là parcours na yo elonga kala uta wapi e banandengeni elonga kala se retrouver pas vienga dios normalement tonton na uta parler na ki na théâtre moto no sanction à quartier masamoko nono 08 na habité sur tika kusalo bien na sala na bossa ni penda po moi kalape après kutana fondateur amso se muyar wana na changu kala wana ba non c'est quelque je crois après yango ndenge zalaka na bandi na nchik na école na notanga iscom to andi ko sa théâtre classique école ndenge za fin de l'année ndenge za ba théâtre fin de l'année ndenge za ba bloc comme marque wana après yango ni na hôtel pena boy tout ça la spectacle mo bon école après jomo talinga boy mais petit oyo ba mayo asala oyo
Ou bien la qualité chic choc luengeti. On a dit peut-être chic choc luengana ça va être français, théâtre classique, théâtre populaire na Kenya wapi. Après là ozwanga akutana na vemo Sami Mokili. Sami petit nanga yo na akoya ko intégrer groupe na binote. Sami ya pomte. Après na yewana na Chikapa à l'époque et puis na kuta pe presse posaki pour venga du soka vandi. Eza lokola Mobutu avandi. Obana ndeni no pusa na pembe na ye. Pomo na pembe na tala bato manzaka. Omo na bapinza ba tebele bato minene ba komando moto te bato minene ba lingi. So yo bana ndeni po na venga just li solo. Vient na intégrer groupe no. Obana ndeni. Wa musika. Ce que faut sur la cap pembe na bato na bato bureau pe pour comme ça message pas leader. Na sala 2 mois. Leader a habité que naka lukat musala. Viana mtu yako tikangu to asundola boxe nenga tema akotinga da sentiment chic choc luenge na bitena continuer kaka après tu jour mo boy ya par hasard l'idée azo qui épicé bona bonjour presse bonjour presse na posa na sa théâtre viens-moi za qui on a potema na ibisa ekala ne fona na zonga na ya groupe atomoki pourquoi na mamo directement sa direction na cause qui ba vitesse pourquoi le qui na biroté ba benga ninga bima presse bobengeni poni amutaza pour ça groupe abo ça va lobby répétition ça va na bongami wana mais na ya pena mon marque tu es testé 7 personnes pas to bandi ko jouer plus avant disco yeko to ata bisote avant nem apo nani epela na bien commando nani Jani bosana wana bisoto jouer koto yeko asa dessin batu misukoto ti tuni wala sabotage bazo sala nga pas présent otonini ngabi mais via zotala nyoka nipe na azeke na ndotala nae mais abeta sko ki mukolo ne moko boye après ça va Jani ndeni ba petso boye ki ba onde atoto na leader président ndeni wo ki ba petso onde ba petso ba saini ba jou na speka na petso ya pour la tibia yo kasko président ko alobinanga na speka na petso pour la tibia on a sepé na pour la taille bien maman abilobi répétition yo bana répétition lobby ya bino bozo ba masa misuba ni miona bango bo benga bango mala moko pa wana ale ti lelo intégrer groupe presa zona nous premièrement pour display nanu neti na sai la ki chic et aspect choc musala luenge za partout neto na Arsenal neto aboye na suka émission to ko seka na biso masa na biso cameraman Herman Le Bogard araboa na suka pe to ko za pe ne pote ma la série na Herman na le kilo chéri ya bangane ba chéri mais na si bana poto ko za na posa pe pona no abali pete so bana poto non pe abalite ya moi si pe Herman pe abalite a peut se ni pe ni mi ona suka mais to continuer so na biso obige via talinga bo a CP na pona CP na non après ti lelo elunga kala to tango via CP la ki na pona li solo elunga kala mbala moko lobi yo lokwa na CP na yo pona aspect pardon a maman lobi fona peso maman kombo ya elunga kala to elunga kala na de jeu utaki na ngona ba théâtre classique non kombo elunga kala da pièce moto jouer kata après wana présent OK poto ponga zo ki tant on a continué la présence à presse na zu temps ebele à jouer na presse et puis na zo temps jouer na presse presse OK ne poto après na tikala ko bima na sima presse na présence à presse na bileka na TV so a deux fois on a joué na combo ya lumière mais après na sima na yende ndesko na sa pièce moko na vidéo loin massa na biso vidéo loin nde to jouer na ye po biso ba chani ndo gangela biso na ba vidéo loin ba gangela biso wana peno mona pena vidéo loin mtano gangela yo te vous ta vidéo loin to ndeni ya gangela ngai biso ba master na ba vidéo loin yo na vidéo boza ba master tout ba master te tout ba master oya période moko to boza ba master na âge yaza akoti peut-être un mois après ngana yo ya oui tout ba master na âge na ba master biso ba maviokele ningi zalaka ba génération na biso ba ndo gangela biso ba vine so ba Janifa ina ba apo Firenze ba to ndo gangela biso di yo mutu yaka me coupe yo yakate soli solo tuni vidéo na bisa yo mutu yaka me coupe yo yakate coupe wapi suko yaka oyeka coupe moko ya bongo obi elambo mo bongo yo mutu yaka me lambo yate ozo comprendre bando lukapo display wana parce que biso to utiliser qui
musique na théâtre biso chaque chose dans la musique na théâtre faut bola ta aspect à tous les deux ou là tu aspect musicien na comédien mais ce que tu dis plus que beaucoup musiciens faut là ta display play sketch perpète jean fashion pour bloquer na mutabanisa ngona monde art ngaja ngajos kula ta pena propre ngaja ngajos mutabanisa makambo mais ma vie de l'intro ba masaka kanenge ezala. Voilà, elonga kala soko yebisa biso vrai nom ya elonga kala papa na maman va pesa yo eza kombo nini yo mutu tout comme la confusion lelo ayebi kombo no vrai nom na oti Célestin mais ndoi nanga kombo na mboka Chipumbu tonton Chipumbu comme les tonton desko ndoi nanga no linga mingi ba benga nga tonton comme Célestin ekenda yango tikala tonton elonga kala tonton na baptisé au kombo ya elonga kala vie de loin na to lo vie de loin tant to jouer pièce moi papa Maxa tant ce qu'on a ay Coco au moins ne on a papa Chiklonji na Paris aza wapi ngani na bona esprit mabe so mutombe ozo yana vide lemba moko aganga bi welu ko elunga kala bondeni elunga kala wana sko to jouer neba Coco bandoki na bi Coco vide leba lela mokili mobimba pia ikanga Boni, ça va aller lunga kala donc les mutabatiza kombo lunga kala wana boyebi vrai nom na Célestin lunga kala wana eza comédien vie de loin lelo Célestin lelo trop bien Célestin te poto bebi lunga kala kombo de sepelisa bana poto boni basango ya papa ngadiosi boni basango na ye boni atiki biso kaka boye non atiki biso te leader azali kitoko makasi ye pena ye na dorake lokola chéri nanga nazokele wa chéri nanga alors mon cœur venga Dios tu es beau je t'adore tu es magnifique sans ton absence ça m'écueille ça m'adore non mon venga Dios. En tout cas, yo venga Dios hein. Je sais que l'absence ça la passe. Oh mais il a pas de bonne nive. En tout cas, la leli. Voilà, elonga kala wa weza elonga kala faut sentir artiste là ba œuvre na ye, faut sentir artiste na ndenge ya bimela na ye. Elonga kala o s'intéressera lisusu te na o s'intéressera te na ba nzonzing pourquoi le banzonzing désolé Sabino ba artiste comédien yo okotara te ba benga ka o te to ndeni. Omoni Arsenal. Omoni ngai tanga banda art bat groupe banan zonzing c'est chic le yanga Dios bat bele ba bosana te et puis ba yebi groupe banan zonzing c'est chic le yanga dia yango mona ka soko utane ba zonzing otala ba epela ba vidéo ba jani ba po ba nini tozala ke bele so tane ba groupe nyonso RDC chic ba za ke bele nan zonzing parce que groupe banan zonzing liboso c'est chic le yenge et puis les jeunes garçons jeunes o abanda kan zonzing à l'époque c'est nga après masana 2 minutes bisone tozaka mibale tono brûler ba guerre tozaka biso mibale après yango ndenge président Kaleba osala groupe wana siko biso tokomo da koleka tozaki da ba succès na ba CD déjà président Kaleba osala groupe ba masana biso ba ans baoya lelo ne toyo mona su ba masana biso na mona ka ba la Duchesse ba Mugondo banani susu ba nani maso Japon major DiCaprio ozo comprendre baza bana o ba yena simana biso na simana nga tonton elonga kala ozo comprendre mais bengo pena yaya na musalango mais naza yana bango parce que bango ba yebi et puis nga sala caché oyo etikala ozo comprendre nga mi s'imposa na sala théâtre na banda na sala faux français et puis faux français nga na sala etikala caché ba masebele ba copia et puis na bebisa elongi na bebisa na sala caché ozo 5 minutes moni na boy etikali papa
mais l'ongakala Hans Luzolona ba la duchesse nyonso ba petit na yo papa na bango na monde ya comédie to yo papa na bango donc ki papa on oza na ngwana oza papa na bango ya ndenge nini nazo comprendre te ba na poto boyo kelanga likamona na elongakala yo za papa na bango papa Hans Luzolona la duchesse yo papa na bango omoni tango nga bandi ya oleka na télé wana président Caleb na sala groupe te wana sikoyo kasi avec na pala nani président Lombe na sali groupe te vous comprenez ceux qui na lobby ke na papa na bango naza papa na bango te naza ya na bango na 8 ans ya koleka na télévision liboso na bango bango bayebi na 8 ans sa carrière liboso na bango bayebi et lobby te ke pour eza polémique te bango bayebi de ke o yaza kulutu na biso mais ça ba vitesse vie bango ba tantôt so de talelo avantage eza na ngambu na bango parce que ba se retrouver na mais na ndenga vitesse bayebi de ke wana kulutu na biso et puis elongakala teti aboyaka na ye pour leader na biso ko idéologie groupe ezalaka okozanga na yo mais koko s'esprit yango mona nga elongakala bamona nga teke na ba groupe mo ba nzonzi ngene ezalaka vie na ye okabila nga tableau te nga oyo na sala déjà ekoka déjà on a continué ko sala il y a le temps nzambeti oyo bamona déjà ke elongaka pièce esenga elongakala babenga nga ko bazo bengo ndete na minute o bazo benga ote ba bengo te pona ozana ba conflit na bato ba s'occuper bato azamo likolon to ba producteur to ndeni bazo bengo te pourquoi so ba bengo na minute o kende na ozana dispo ba benga nga na tourna ba film na ipina dispo ba oh et bon producteur ni aloba ke elongaka peut-être na sali film na groupe na été ming na salle na groupe ba producteur belé mais ba producteur ming na ko komisa bango teke na komisa bango lokola kipir moko bo bando utiliser na lokola nini te ninga ibana tout mona appelle mona o ninte eza teke pona ofinga ba producteur te nga garda respect nanga soko benginga na sali boulot nanga na sani na me retirer nanga eza teke na komiso o komisa nga pire petit no moko boy o ko bana soki affaire na yo to va en place to azebele sombela nga lipate sombela nini te aliyo peut-être on va na mise moko PC valeur aliyo ce côté ma au moninga muta théâtre ozo ce que valeur na ngo bois ki na mai otina somela cigarette wana ya ce que na boya na ba buzo bana pour ba producteur mingi ba yebi ba to buzo bana ya na kimana na boa kisana nga bango na boa kisana so benga na sa musana nga na sanini so na sisi na zanini voilà tous on sous na débit elongakala wana elongakala loko pena c'est la rabatu o ba reconnaîtra pena elongakala tous on le loko elongakala ça la biso mo loko on des ala nazana vie mo boye vient na nini vient na maître yanke sko nga ba teke banke pe bazo ba problème na vie na bolingwa ngaya moi si yana yanka sala yanke boy mais biso mo aussi yanke so na quartier na biso to kimaka to banga bi vieux somo na ba mère na ba père so ka bi misa loko mais so ki pa moi si na ba ndo monela ah sko vie est-ce que senga conseil pa na biso ayo ko tas ko na pire vie na biso sko ya mukolo ya quartier to respecter pe mukolo sko yanke sko ale la sko bolingo na sko pa vieux wana yangi square wana sko azo expliquer mutu likamu ana kandate nini ana mawa ve wana azana kandate yo kanga pena bi ana kandate azana mawa souci à moi sinae wana sko ninga expliquer via ve bakamo mo so sale o mo la bien moi sinanga yuza vie nanga ningo zaboy Misi yo aser nanga aksena ningo temi boy moi si nanga zo monela nga vie et puis moi si wana soki na bengiye na ona ke cop na $100,000 petit zo 50 yango 50 nanga yango mais moi ça zo monela nga obe soki nga na bimi yepe fa bima vie na ko sandeni pour na moi si wana na ko sandeni via bi wa zo expliquer nga ou bien allo viens tu na OTV ngana tu noli kamo explique o répondre nga TV moi si so na moni efe ni moni na boy na buke zolo ve oki eza mbali busuka suka po so moni e benda pese conseil obi ke via vani oyo azu expliquer nga nyoka ne azana mawa eza ndenge na ye alobaka parce que brutalité wana
vie a répondre ite asanine akimi po akati pomba asanine aobetaye. Voilà, voilà, tout ça qui est artiste Lungakala, donc bana poto bo sentir mutu bo sengaki mutu bo lukaki yeyo azana kaka na tunyote ozaka kana chic choc. Naka toujours na chic choc Luenge Angadios et puis batuna poto baza bakana plus batali na antenne chaque vendredi à partir de 17h. Ba mo na chic choc Luenge Angadios pour vie moni vie bana sala groupe. Makamna loba oyo vie Angadios leader des leaders azana poto azotala azoyo kayebi. Banda via sala groupe ba vient biso ba shogun ba commando motote ba vient ba le somba muyebe gauche bantiakala ba Nicole Kitoko e bakata ki epela ba Jani ba vient biso Firenze ba mère vala mon départ moni ba tutu ba on attend ba vidéo loin ba nini ba vient biso shogun via lobake ba tutu ba leka na mouvement o bazana mouvement mais na ba mutu na fonction na mais via pesanga bransard bi petit c'est la première fois na mutu capitaine de l'équipe na groupe nanga a pesanga bransard bransard on la pesi pour ba sili na bango déjà na chic choc tonine tout le monde ba po Firenze ba kangama on la poto kuna azankin ba po Firenze bazala bango kuna ba Janifa bazala bango kuna ya nga moni kete na minute oyo na zwara elungaka na PCK rapona fortifier za la na groupe a pesanga bransard wana miso bango nyonso ba vie Jani va ba kepoto ba vie shogun mutu abosa na wazate. Tu as félicité. Oh, yamakasi. Nena abona capitaine. Nada capitaine. Via yebi ke capitaine de l'équipe. Yo ka simolo, ndemo simolo katondi te Richie Wata na. Nazole la tonton Lungakala to ba Richie Wata. Ninga lele Lungakala po bransaro via pesa ngai et puis na poto a lobango petit na nga wana de 4h à 4h. Ta Arsenal nena boyko na mystique na tala et puis na guerre na banga ipakate na banga pe ona nte na complexe na mutute na sala boulot na respecta bakulutu nanga mais so na ndenga vitesse na odimneo na chop na EV vitesse songa ko kangoti et puis na mutaba jarote kuna yepe kuna ngape kuna o comprend na pina mutuma te ke bomona na ba terrasse pa na ba boîte na nini non na finga masate nga so na ke na nga côté wana na okinde peut-être na ngamoko bina gelé nanga natala ni au moins ngate ba le ngi moko bonini ba vitesse place avant 4 5 personnes bazana na ti so sali constant au tali ba massa tout à théâtre bazalaka de au moins ngere kirana zalati te yo pena la monde na roka yo moko wana na côté lioti na mona roka yo moko na mi se respectaka na lingaka camarade nanga azanzambe nanga oyo azali kolo père nanga mère nanga isaïe et puis na se père papa nanga botinga kayanda maman nanga chalemba et puis bango vi nanga président nanga leader nanga ngaja jangadios wana skwa azalo kwa camarade nanga on a partagé nae ba passe na bisengo après hier papa Jiklonjil na Paris et puis mon émission mon après émission yo ekotanano ele kanano papa Jiklonjil na wabise que papa Jiklo talaye s'adresser na papa Jiklo et puis na suka na orlobali lo moko lobaka liloba papa Jiko mbote no papa Jiklonjil na Paris loba na ye papa Jiklo na Paris mbote na yo na peso mbote Arsenal na peso mbote zalaka branché na 3W Cleboa papa Jiklonjil salaye fulaye Arsenal nenga zaboy andi mayo fulaye numéro nanga bato baza besoin elonga voilà ya on a ngana opesa numéro na yo mtu akoko leka karaté maman la chic choc azomba mort directement elonga kalaza mutu akoza ba coordonnées numéro ya téléphone plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 Cleboa tanga bango kachi ba loko temoko Cleboa ba loko temoko Cleboa nimba bango bena kachi bena ba loko temoko te longa kala ba banga mazana ngo alobi azana ekaka na chic choc loyenge na pas président na ye vienga dios ngadiadia na ko longa te sumukolo ngana longa chic choc loyenge c'est ba groupe théâtre wana na ko sa sous théâtre te wana nandima na lingate na za leader et puis na lingate na ndenge na zala boy na dire jamais sous pas mutu moko boy jamais
mukolo venga dio sa biti na tima mo théâtre ngape na tiki na jeune na kozonga pe bale parce que na ka joueur na kozonga pe bale bien na ko luka pe musala caméra na bano filmer lokola Herman Amporio na bilili Herman Amporio na bilili ya Kleboa soko boy na yo penza wana kati no pena kovo otie ba chouchou imagine toi soko kati kovo otie ba chouchou donc kiri ya Arsenal na 3W Kleboa lobi akoyoka na ye kutu mutute loba na grosse moulire wana na moni Freddy Akimbe bote ya ba chéri cordon tembeza to boy pena ko sali mokili na yo cordon ya Kleboa Freddy Akimbe bote ya ba chéri Herman Amporio déjà la pesa mbote na l'homme invisible de la nation un bon tonton donc un bon tonton pena l'homme invisible de la nation Pichu Mangaya mbote na yo Papi Gayen mbote na yo la mignonne Maluka mbote na yo capricieuse Mundele mbote na yo lisusu Barak Mayala au-delà wana pena tembezate Rosemont Luindula Deborah Jess Deborah Debi mbote na bino staff tout il y a Arsenal la Ligue Bino Penza il y a belé boza toujours branché na 3W Kleboa donc à suivre.